Vrai ou faux, après Kamere, il faut pas interpeller Kabila. Vrai. Vrai. Non seulement. Non seulement. Batunyo subajiraki na régime wana. Très bien. Libanga o batu bamona ki pamba yango nde simbi ndako soko kweli korona ngo ko bukana soki yango kweli yo konika yo putulu. Prison centrale ya Makala lelo pe na tongo batu baza kolanda biso bien que désordre moko elingi salama lelo na tongo confirme quelques prisonniers. Franck Diongo également a été contacté en urgence. Pambate DG à Foner à Komikuna biloko ya bane ko lobakaza la corona effectivement tant à Komikuna hypothèse à corona est commis à 90%. Il semble que ba isolé la minute au ba soda au bazali logé kuna au bazali incarcéré na kati ba na détention ba soda wana ba tomboki pourquoi ba koya na moto ya corona na kati. Alors moi attention ezali na kati ya prison par autour de cette histoire mais ba konzi ya prison ba kozo ba mesure pour na ko calmer pour que likambo ezalate. Voilà la situation. Vital Kamerhe lelo na tongo ndenge tozolo baboye confrontation bandi Vital Kamerhe na bato nyonso ba funda maka o bakangaki liboso na minito ba vande sika moko confrontation bandi entre ba Jami Samuel bato nyonso ba sangani siko place mo bazo tuna yo loba na miso na ndengo lobaki na biso bandela ndengo lobaki donc osamba ngoza lelo na tongo. Je pense que j'aurai plus de précisions dans les après-midi pour nous informer bino en temps réel. Bon moment ça nous déjà à Foner ndenge tolobi à la prison centrale ya Makala uta mokolo ya lobi ya zaki na 4e mérité à utaki Gombe à partir à Gombe ne bakangi ya ke bozo intégralité à makambo wa TV za radio te na bituma moka kolonga kasina kimia biso mibale. Alors en même temps likambo ya Gombe confinement ils ko continuer les autres allez vendredi 5e jour ya confinement ils allaient effectif mais to sali constat moko mitu kezo kote belé na Gombe tozo ebate zo uta wapi so Gombe zalaki confiné misali zalaki te bato baya ko sala nini boko mona bino moko conflit ya Jantini Ngobila na général Silvano Kasson. Quand je dis conflit ça par rapport à makambo to monaki to lobite ke bazana rando mais lorsqu'on a vu ce qui s'est passé malentendu wana pour na biso to considérer aux alwa moi conflit moko lié par rapport à Musala boko tala au juste bazo wela nini Bogota la bino moko nazara ba image TV za radio te na ebisi bino Bogota la yango bokomona kanda général Silvano Kasson eza ko huta wapi bokomona ba image awa tokobomba ta to liengu bana sama ipose mara likolo bazo désinfecter Gombe mena mutuka moko na ebité kirda o bango bazana ngo soke kolongola salité nyonso na Gombe. On va voir ça. Alors ndenge bosengaki wana nde bozomona yali engunduka wana na bâtiment du gouvernement bozela bokotala na to comité. Alors bolelaki na tongo entre évêque Pascal Mukuna na ndeko Jean-Jacques Mamba. Alors bovotaki boza ebele ba oyo bovotaki pour que évêque Pascal Mukuna aya na tongo bovotaki pe pona ndeko Jean-Jacques Mamba. Ba député bazana tongwa wana niveau ya Assemblée nationale rappelé en urgence pour na makambo ya budget o ndeko muyemba 135 millions c'est va pouvoir au premier ministre azoko ma place wana. Alors ce qu'il faut retenir avec Pascal Mukuna azalaki suffisamment réclamé na 17 000 je pense 226 personnes ba réclamer ko yana ye effectivement lelo enda azali invité na biso tata ya Bikolo tata ya éveil patriotique baobenga yo moto ya Pampoisie bato babonye tabi to limito ka Pampoisie ya papa koya papa boye malambote na yo mbote papa sango tokutani so lelo vraiment nango zangi ba téléspectateur na yo bambali belé ba to nyonso balingaka yo bazangi yo ebele batulenga na bio zalaki pe na mabondeli ozobondela pe pona mboka d'ailleurs koya lelo za sacrifice munene pona yo potiki makambo ebele ozalaki nango exactement. Kasiboni ACK na période de confinement bozo salande nini bozo évoluer bon tout est fermé voilà. Sauf que tous les gens avec quelques serviteurs de Dieu bozo bonde la rapport na mboka bozo sambele pona mboka bozo mona que dans ndenge bozo bonde la évolution est très positive kola rosunga tozala na espoir peut-être batumo bazone dimaki kozali souté le roi l'église kangami pona libela mais quand on koyebisa ba congolais ba chrétien ba bazone dimate que église kozongela ba activité na normalement na mikolo ezakoya bon église kozongela ba activité nango
na koloba ki épidémie ya liboso ezali coronavirus te puis coronavirus ata bato bakufiri ekosilisa bato nyonso te donc à un moment donné ekokende baactivité kozonga mais sauf que constat un peu amer tosali ezali ya que église ezali korespecte confinement na bana classe mais sauf les politiciens bazo respecter baza ko respecter te bango bazo continuer vie na bango normal non puisque leur bakeya na parquet ils ont mobilisé leur nini ba tuna bango ya parti politique ils étaient nombreux wana propagation ya maladie des contamination exacte pour la COVID-19 voilà leur basali pour na babadi na hôtel de ville c'était plein wana propagation ya maladie exacte leur basali pour na 4 jours confirmé kozala et tout ça ba wenzinon c'est ça qui plein tout plein wana maladie zo tambleté c'est ça constat mère donc selon yo ba politicien ba sali eloko pour avantage na bango moko mais au détriment ya bato mosusu non puisque quand il s'agit il y a eloko moko bango balingi basala ils ne tiennent pas compte il y a que distance bato bayate donc c'est plein est-ce que les wana maladie ko tambleté to chaka na parquet ndenge zelaki moko na eu na parquet à 4e relax na ba image à parquet donc wana maladie ko tambleté mais banani besoin mobiliser batouane ce sont des politiques ce qu'on appelle les autorités c'est donc, ça constat mais ba politicien bazu ba peuple le rôle ba kobai na bango voilà bango ne ba subir mais bango moko ba politicien bango bazana bango à l'aise voilà donc c'est à dire que ce qui les lo et cause il y a que bato maladie ba comme 300 ils a bango ba politicien bazo matsa bango ba créer ba biloko ebele tous ces derniers temps où ils ko sala ka regroupement ya bato ebele c'est-à-dire Gentini Ngobila po lobi eloko moko wana ebetinga na mwa mato il faut tozongela nano Gentini Ngobila tango alansaki tokokene na confinement ya 4 jours après 2 jours tokofungola 4 jours tout ça makambo ngona yambaki na noté po ero na stokotaki na confinement ezalaki mwa pasi ero wana tozana ba 57 cas lelo tozoke na 215 cas donc baka emati penza mwa makasi est-ce que responsabilité ya makambo wana ozomona ke gouverneur ya ville lelo soki bato ba mati ebele pour la contamination ye aza parmi bato ba provoquer menaza ko lobo oui na dénoncer qui yango même na émission moko na saki na niveau église comment voulez-vous bozali ko yebisa bato ko confirmer ko zala pona 4 jours et bozako lo kizo banda le après lobby vous criez quoi vous ko crier ni vous criez attroupement ya bato mukolo wana chaque famille ezalaki na mutu azalaki na wenze chaque famille ezalaki na mutu azalaki na banga chaque famille ezalaki na mutu azalaki na balabala donc na ko yebisa yoko angweme ya bato bandi na 7h jusqu'à 21h wana maladie tambulité wana maladie tambulité et après avoir ko sala yango on arrive le soir baza ko secrétaire tutiki yango tutiki to annulé donc c'est comme si vous supposez malade vous que ne fande c'est ça vous supposez malade vous que ne fande to lingaki bozwe si bozwi ouais si go mission na biso ekoki il faut que toye bisana ka de vérité comme ça en face alors dans ça est-ce que tu penses que vous pensez pardon que Lelo Esengeli peut-être Gentini Ngobila a s'expliquer devant l'état par rapport à la responsabilité ou bien démissionner nous attendons que confinement et si ce n'est pas que nous sommes des bêtes tout ça qu'on notait tout ça qu'on notait tout ce qui se passe tout ce qui se passe sangwe que vous avez tout un dossier il y a gérance il y a coronavirus ici alors toujours que nesiko malam toko tanano mais ozo continuer à croire que coronavirus c'est ali ozo bomape bato ozo continuer à croire ngo ozo continuer à sensibiliser bananzambe pour que baskola maboko ba milengela ba ke bana malade wana ozo continuer bien sûr to continue ba doute ozo ndibango joute toza ko douter tozali ko déplorer propagation maladie ezali ko sala na niveau ya bakunzi soit disant bakunzi ce qui est marqué en église to kangi tous allons continuer à sensibiliser mais l'air tous ont mona quelques bateaux bazo provoquer et loko ba tutu bazali ko éviter bango bazo provoquer ngo pe ba fandi et personne n'en parle
lokola système ezaka ya mbangisa ce que vous le bête bien c'est ça mais bazo beta pété motema mabe ya ndoke bank saka mona popité. Alors on va évoluer tous les tout premiers dossiers likambo confinement ya Gombe 5e jour lelo Gombe zali ndenge zawana ndenge bazo désinfecter Gombe d'abord parce que soki ba confiner ki objectif ezalaki mibale ya liboso ba ko désinfecter mais ya mibale sengela ki ba identifier ba cas sali ba ko sala ba dépistage na niveau ya ville par rapport à ba famille poto yeba mais ti siko nga na vérifier likambo ya dépistage na no salamité à ma connaissance par rapport à l'élément na zanango ceux qui bango ba information msuba pesa nga mais nga na checker na vérifier na tikali komo na place makambo etolobi o salami na noté. Deuxième likambo a désinfecter Gombe na moni et salami kaka na hôtel de ville et na immeuble intelligent place on a na moni batubata la image hein TV za radio te yango na ozomona o wana bozomona ezali tige moko ya limette mais yalwa mungu a 10 francs mais na fleuve hein siko meka yango ekokoka te donc ndenge toza wana bozomona bâtiment du gouvernement donc hôtel intelligent siko chip wana ezobima yango wana nezo kotinda milinga nyonso wana eza komateza pona kolongola milimo mabe ya corona o eza na bâtiment wana. Alors Pascal Mukuna évêque tango moni makambo yo eza ko salama na Gombe bazo désinfecter après 14 jours aux zones d'ima que objectif ya ko désinfecter Gombe ko koma totalement et que risque que na Gombe te ndenge le zali épicentre ya maladie to koloba finalement ba konzibazwa ki décision ba kokisi ba bateli population na bango après 14 jours à la lire où vont les choses sango même coronavirus ezo kamo coronavirus oui coronavirus yemo azokamo azokamo penza makambo zo salama oh oui alobi na tambuli mais nazo kutana na makambo na mbongo démocratique oh voilà corona ce coronavirus azaki mutu azosala conférence de presse ndenga azotambola te mukili melinga ki eyoka likambo Congo démocratique ata yo moko sango nana kosenga chef de l'état asala par tous les moyens ndenga enquête ezalaki pona 100 jours enquête ezalaki pona coronavirus weza passe na mota et loko ndire caterpillar et loko wana ndeko dizembe ngana somo ndire milinga ya mutu kate papa weza ngana koloba ke za soni donc 14 jours il fallait bien ko ezala propre au moins na landaki weza mutu ke zoba lukana milinga wana na landaki loko moko ba tiena selo ko le moteur baso selo ndire manivelle na maboko papa bibende mususu zolongo batuni de kwa nezande non na ko répondre au chemin na continuer musala bah papa natana le Yesu Kristo même coronavirus azolo bake na kutani na makambo ça veut dire que oyeza nini papa ko désinfecter ko ça la propreté ndenge to somo na bamboka musoso donc ozomona kende ba désinfecter wana ba résoudre problème te oyezo cha doute makasi oyezo cha doute to bana polele donc Gombe zo tika la zone à problème après il faut battre les lokwani ezakisi après kama muntu kwa ndenge ba cheso kina simona te bandeko to boite makambo balandelango très bien. Alors 14 jours après, moi je me pose la question ngala zo mituna bino pe bo mituna, est-ce que Gombe réellement va atteindre objectif ya ko désinfecter yango et vous allez épicentre ya maladie te? Combien de cas pendant 14 jours oyo bango ba ko diagnostiquer ou bien ba ko analyser ba échantillon na bango banani ba kozala positif banani ba kozala négatif? Jusque là nous n'avons pas encore la suite, mais on le saura dans 14 jours parce que les autres allez 5e jour tout ça ko landela constant la salle na Gombe zaka ke ba boutique fungwa mete ba magasin fungwa mete seul ba pharmacie ndeza ko fungwa. Mais ndenge na lobaki na bino plus de 20 000 personnes baza na Gombe malgré Gombe za confiné macaron oyo biso tokenda ko un hôtel de ville. Gouverneur ya ville à Kinshasa Jantini Ngobila apesaki biso macaron moko. Macaron lokola ngana zoka yango fele na sombaki te batu muso bazo témoigner bango ba sombaki. Mutu na mutu ayebi mécanisme ni ya sala ki poazo yango. Alors macaron ana batu bazui. Bakoti nango na Gombe. Soki botie Gombe na confinement botie 20 000 personnes ba okota na Gombe. Ba policier baza 800 ba baza komi pour la sécurité ba barrière. To komi na 20 800 personnes na Gombe. Confinement eza wapi. Yango moni fait kazoloba seul ba autorité ba yebi makamni baza kosala parce que na population on n'arrive pas à comprendre. Alors bakangi batu
Bomonaki Gentini Ngobila gouverneur ya ville na général Kasongo lokola moi ko benda na miso bato. Koto alobi j'ai reçu l'ordre ya hiérarchie koto abi hiérarchie zanenga eza mutu mususu te. Ezaki makambo biso nosto monaki spectacle avec malamu te. Nini général Kasongo banaki réellement ko réclamer pourquoi il avait affiché telle attitude. Botala bambulance ezokota na Gombe. Wa kwa que bambulance wana ezali na malade na kati nzoka bato bavandi na bango na kati 6 personnes. Bache wa laisser passer. Donc mino ozo quand ambulance ezana malade, moi ko contrôler cette nzoka bato baye ko sa msana na Gombe. Tala bangwana. Ne boza ko mona. Suivez d'abord en image et puis on se retrouve après. Avec la sirène, un deuxième cas des ambulances. Ils nous font croire qu'ils ont des malades à l'intérieur alors qu'ils transportent les gens. Comme vous pouvez le constater, ils sont tombés dans les filets de la police. Il n'y a aucun cas d'urgence, mais ils alertent, sont en urgence. Alors qu'à l'intérieur, il n'y a pas de malades, comme vous pouvez voir. Moi, je reste au cas où il y a des gens qui sont vraiment. Bazali kokosa ke bazana malade ambulance ezali kobeta malade dans quantité alors que moyen de transport ambulance c'est un moyen de transport ambulance c'est pour la malade c'est pas un moyen de transport non c'est ça qui va manquer barrière sur les que va infirmier na médecin bazana droit collègue bazana droit collègue parce que infirmier on a 5 cas on a des malades on a bazana fond les athées pas pour dévier pour ça en plus bango moko bazali kotosa distanciation c'est pas ça aussi vraiment dommage. Médecin, il y a une carte d'ambulance. C'est un médecin. Docteur, quels sont tes malades là que tu as transporté malades? Bon, l'ambulance. Avec un médecin, avec des malades dedans, voilà, des malades tout ça. Avec des sirènes. Bon, il n'y avait pas de sirènes. Alors qu'on est dans le confinement. J'étais de service. J'étais de service depuis. Je suis là. Le cas. Qu'on a mis la commune en quarantaine. Alors j'étais de service, comme l'ambulance sortait. Et puis j'étais là depuis le lundi. Je devais m'approvisionner. Comme l'ambulance sortait, j'ai profité. Vous voyez comment je suis sorti. Vous êtes sorti pour vous approvisionner. Vous ne savez pas ce qui était à l'intérieur? Non, je ne sais pas ce qui était à l'intérieur. Okay. J'étais sorti pour m'approvisionner. Le docteur, lui, il est sorti, il profitait. Alors, chauffeur. Oui, papa. Les ana Fubacha, Kepsage, on a fait à nous, Bacha Mastic, Simezate. Bah, comme on dit que les médecins, na ba infirmière, na bon marché pour accéder. Luka ozwa ta sima na nani kingabwa no soki na kuna. Na kena négocier na ba grand cadre na moyen kota ezate. Na epsi docteur tokozwa atas 10 sacs tocha pour momentanément soki ba bengi biso intervention to yeba ndenge osala te. Parce que kuna soki ke chambre za climatisation so na ya mke et simbate. Nde tozwi na zwi sima oyo na beti sirene te na koti kaka na ko awa na bano ozwa na sombi basaki pa petwana na tie sima po na zonga so na zongi na Gombe. Po na zonga Gombe po ndenge za boso na zongi après ba désinfectango et puis na zongi na suti ki aboye la police au sali malam. Pardon? Acte sali pour ayo za malam. Bon, acte na salimbo eza po na conscience na moni ke za normal. Non, neto sala ambulance mo sana moni. Bon, tozokumba baka. Vous avez combat ciment? Non, il a pas la molette. Bon, oui, quand la sirène est retentie, bimi total ambulance, na médecin na kati na chauffeur, azo menacé ba policier.
Donc, le trafic d'influence, moko démesuré quoi. Et à ça, on a droit à ça, mais la police va appréhender, à comprendre des têtes inanimes. Lui n'a pas le droit de faire la prison aussi longtemps qu'il y a ça dans la légalité. Tu vois que c'est un voyou, d'ailleurs les voyous c'est un voyou. Binomoro Botali, confinement na Gombe, mais bato ba multiplier ba stratégie pour ba lukane ni ba okota. Ba macaron o biso tozwaka eza ba macaron ya mike na l'accès bino l'autre fois. Mais lettre moko Gentini Ngobila a adressé qui ou autorisa, hein, a autorisa qui batou bakota na mituka na bango bato mususu lettre wana police yebi yango te. Donc batikala ko déposer lettre wana te. Lettre wana ezali batikala ko déposer lettre wana te. Mais ba makaro ya minene bato wana bazwi yango ndengeni, il semble que ba sombi yango na gouvernorat. Ba tekeli bango yango, ba entreprise bazwi yango tala ebele. Tala yango na bakomi laisser passer. OK, o biso tozwa ke za ya muke za na timbre, o ezanga timbre. Ba pesi bango kana mwaso bakomi ko tekela bango zwa na yo. Oyebi ndenge ba tekela biso na mboko yo na ba contrôle technique. Oya biso ya bien tozwa ki yango kaka na gouvernorat ya ville mais zala ki ofele lokola biso tozwa ki yango ofele. Mais oyo wana bomoni wana police akangi yango ebele. Akangi yango ebele bokomona même na vidéo mo akangi yango ebele. Nyonso wana pona nini? Contrôle général kasongwaza ko sala alors que gouverneur peut-être ne bandela comprendre ki musala ya ninga ko sala te. Soka tika ki yango nde désordre ebele ninga kota na Gombe. Abota bino moko ndenge makambo za ko sala. Alors papa évêque omoni makambo na Gombe, tozana makambo ya contrôle pona okota na Gombe. Yo moko ye na tonga o souffrir pona kokota, il fallait sukola maboko, oleki na 4 barrières pona okota ezalaki facilité. Mais tant omoni ambulance et comme massima, ambulance et comme komema 7 personnes na kati na ba gyrophare et comme siko banga. Sangu c'est biso que coronavirus c'est que na sangu ya Congo démocratique. Tout ça c'est problème. Donc même cercueil, il faut pas checker cercueil. Ah, so ba moni même cercueil na Gombe fuko kanga yango ko checker. Il faut pas fungula ba tele réellement mukufi azana kati. Pour koza mutabo mo imami batami. Batami wana lera ke na bimi a continuer na ba course. Dans les kananga ke ko sala makambo. Donc vraiment la police doit faire le travail. La police il faut batika sala musala na ye librement. Alors très bien. Alors toko tasko likambo ya arrestation parce que yango ne bato bazela ki o mingelelo na tongo toza ko kota likambo ya arrestation tozozwa likambo ya DG ya Foner. Avant tokota na likambo ya Vital Kamerhe. Tokozanyo so mibale. Mais Vital Kamerhe akangami avant batie na détention provisoire na niveau ya Makala. Alors lobby DG ya Foner pe bakangi. Boyoka explication pourquoi bakangi DG ya Foner. Bato musu baza ko yebata yoka bakangi DG ya Foner. TV za radio te boyoka moto moko aza na kati ya parquet nde azo expliquer pourquoi bakangi ye. Ata bato bakangi raison nini. Boyoka raison wana. Toza ko zonga wa pour que vek alobela makambango bato muso bazotambola libre o ba yiba 20 ans ba 30 ans ba 40 ans mais bato ba yibi inane to lobite ke bango basali busumo mukie bango neso basali masomo mais pourquoi bata masomo minene baza ko tika ta masomo mukie baza sacrifier en image et puis on se retrouve après. Mais ye ezalaki pona nini pesanga précision on de la nina so non Bamaros ezali par rapport ya Kombone Bamaros. Comme on a un ami, Lobota. Lobota, Bamaros. Lobota alias Bamaros. Ouais. Oui. Déjà Foner. Oui. Bon, société Moroboye, et gens qui paient de gré à gré Sokok. Oui. Sokok, les gens qui de gré à gré marcher dans 10 km dans Bukavu, 20 km dans Goma. Oui. Les 30 km, va facturer en 66 millions de dollars. 2 millions 200 000 au kilomètre. Bakei na TMB, société on a Jumbo, on a TMB. Et continue nous l'État qui a un préfinancement. Après à Jumbo, on a TMB, à Jumbo, on a TMB. Si au Cameroun, à EBC Foner, Moukodia Bamaros, à foutre à TMB 2 500 $ par mois. Au moni. Alors, un des dossiers notre toi on a trouvé ça qui a pas il y a PG mon concole. À l'année donc là wenga il faut s'expliquer jusque là wenga avant on met karaté pas aux zinda. Wenga DG ya OVD. OK. Benjamin Wenga. Benjamin Yende,
société wana sokoko ya Bukavu komela ki mukanda alingi aprefinancer banzela wana na Bukavu nzela wana pe ezalaki nzela ya mabe te ezalaki na boudron nango deja ya bien batimola boudron wana nango po basala yango bato ya Bukavu na yango makutu bakamwa abio mengo nzela eza ya bien olie kosala banzela mosusu bosalaka oyo voye donc basurfacture après bapesi marché de gré à gré bazwi mbongo na TMB Foner abanda ozongisa or Foner eyebani na bikanda na ye ke aza fond ya entretien aza fond ya construction ya route te tu vois comment est-ce que ya bandi kofinancer baconstruction ya route d'ailleurs babailleur de fonds batomboka batilika koda yango alors nde babengaki moto wana liboso akosaki ke non aosala bafièvre amoni nete eza coronavirus mais pgr ainsiste kaka ke ye adwi ye bayoki ye amoni ke baindice ezali donc lelo atindi ye makala. Très bien. Alors, azoluka ndenge ya koramener BG ya Sokok société wana entreprise daosala eza na Bukavu azoluka moyen soki cargo moko ezwali batia BG wana kuna na avion aya na Kinshasa mpona kosamba. Très bien. Merci pour l'information. Très bien, merci. Alors, papa avec Pascal Mukuna, tout ça au Kuba. Tobani na likambo ya Vital Kamerhe et puis tozo likambo ya déjà Foner au Bakangi. Vital Kamerhe depuis mokolo ya mercredi, azasi qu'on a prison centrale, nga nazala ki ona wuta tongo, bo mona ba nazala ki tongo penza wuta 13h pardon, tina 21h, nazala ki place Bakangi Vital Kamerhe. Lelo azali à détention provisoire, azana la présomption à innocence parce que sengeli basambisaye jusqu'à ce que la kisabiso so gazali innocent kaka to charge moko komi ko na ipona ko condamner mais jusqu'à présent azo jouer na présomption à innocence motuna nanga ezali moko obandaki ko bundela état de droit na kati ya lutte na yo oza ko bundela changement na kati ya lutte na yo oza ko bundela ba bonne mentalité ozali ko boya moyibi oza ko boya forme ya makambo nyonso ezo sala ke président kende to lobaki bazo tia président Félix Bakal loko bazo tia Bakal moyen président travailler et kozalate il faut alongola Bakal lelo ko kanga Vital Kamerhe ko tia na prison centrale ya Makala ozo mona yango ezali règlement de compte ya ba politicien ozo mona yango a mérité penza ba tia ne sikawana ozo mona yango fachi abuki Bakal bande ko kanga na lisonu ni yo moni arrestation wana. Bon, Sango, je ne pense pas que la liste on est à Kamerhe pour que Fati a Bouki Bakal. C'est Bande Kina Batumsos, mais c'est DG à Safricas. Voilà. De Samibo. Voilà. DG à Raobank. Kozwila, président Félix Makanisandengwana, c'est vraiment malhonnête. Pour Nanine. L'air bangunyo subaye, y compris de Kamerhe, bah prenons état de droit. Je me rappelle bien qu'un jour, sur RTNC, de Kamerhe qui finit la récréation. Fini la récréation veut dire que fini biloko pamba pamba. Alors aujourd'hui, ngana koloba que makambo ezo sala masikoy. Okoye kozala mbala ya liboso sima ya bambule belé pour président moko asele ke makambo boyi salama directeur de cabinet bazuye oyiboye bazuye bazuye nini bayibi pendant 20 ans to monaki yango te me makambo salami na régime ya Kabila. Oui, et c'est plus grave que ça. Donc côté que les règlements de compte pas ya président Félix. Ça c'est faux. Au contraire, c'est ça état de droit. Ou président Zan il lobaté sur justice. Batika progrès à Salam Moussala naye. Mais ezalaki ndengwana kaka na pokwa na ele botika ye ale azonga nene. Progrès kanga ba dossier na yo. Kene ko fan. Progrès pe akangi. Akayi. Mais le lot atiki justice et Salam Moussala na yango. Soki ndeko Kamerhe ayebi lokote. Justice c'est qu'on l'a veillé. Ça n'a rien à voir na président Félix. Au lobby a pas été na mon deko le bot ce qu'il fallait. Ils a mérité. Il y a personne qui dit que justice c'est la veillée. OK.
Ceux qui étaient condamnés, aucune prison. Donc, il faut battre que oye ko sala un pas. Il y a et salami batutu ba ko betela ngoma boko. Même de Cameroun, ceux qui sont là en prison, il n'y a pas le bac en état de droit. L'état de droit va tout le règlement des comptes. Il y a des sambalonga. Tout le monde est aux États-Unis et na France, Sarkozy a sam. Tout le monde est en Afrique du Sud, Zuma sam. Effectivement, ce que tu as par exemple à Bazuma, on a tout de Franck Diongo lobby et que réponse n'a rien à vraiment convaincu n'angote, mais ça reste à réfléchir. Na batonyo sonné bazope sa makanisi. Ndenge yo vana na mboka oyo, ata ndenge yo za place wana. Ozali responsable ya église. Est-ce que molandani na yo akoyi ko sala eloko moko sanke yo yeba? Directeur ya cabinet akoki komi kota na kati ya likambo lokola makambo ba 100 jours oyo sans que président de la République apesa nzela to ayeba makambo ya za kosala. Soki ntele le cas ba bengisi kamera, est-ce que tokoyi ko lika ke na mikolo ko ya président de la République pe ndengo lobi makambo Zuma akoki pe ko samba? Mais je ne pense pas que makambo sur le terrain de cabinet akoyi ko sala ya magui akoyi se chef de l'État. Ya mo za magui akoyi se ndenge. Obi ba directeur de cabinet belé même Kolongolande au Cameroun, baza kutambola kana ba trafic d'influence, chef de l'État Tininga, chef de l'État. Donc ce que nous moni par exemple le directeur de cabinet, chef de l'État lobby, akusani. Azo cédé mais parfois zolo ban chef de l'État Tinité, to vivre en wa mingi. Mais problème na mingi sango zelia que 100 jours ba kain Cameroun. Azana prison. Yinane il y a ma caméra pour reprocher caméra dans la prison. Problème n'a pas besoin de payer bateau c'est 20 ans. Au besoin temps librement, besoin il paye par partage. Si moi y a qu'on détruire une boque systématiquement, ils sont là. L'île n'a besoin même ne veut pas patriotique. Et il y a bateau va détruire une boque pendant 20 ans, base la paix aux arrêts. Basamba. La fois passée, c'est que l'État n'a pas de maison. Bilo qu'on y a l'État, ils en ont beaucoup na bango. Est-ce que le peuple congolais peut laisser ces gens déambuler? Lui vraiment n'a beaucoup. Parce que vous avez menacé bino. Na moment. Et ça pas si le président benga batouana bakanga bango lelo même justice parce que le président Pexaki va offrir na passé terre. Na zone di mateke lelo ba benga batouana mingi bazo sambisa masumu eza récent. Sango. Masumu e salama na air crise ezo compter lisute. Sango na yebisa que na cadre V patriotique ba ko zeli juger. Tout ça qu'on rassemblé déjà. Pour votre information. Tout ça déjà na 80%. Il y a makam ou tout ça déjà na yango. Bon, tu as fait plainte. Na ça comme ça qu'on va déclencher. Parfois, comme ils se battent. Mais dans ça, comme ça, ni les alliés en cours. Tout le monde était, on dirait que tu l'as lu pour dire. Que mes frères s'attendent que, écoutez, le coup de foudre. Écoutez, que la sang dans ces pays, il y a Congo démocratique. On ne peut pas laisser. Bateau va faire agenouiller Mboka. Bangunde va faire une bandako. Tu as une année, le loup est en prison. Mais il y a 20 ans, 24 ans, Bafandi. Non. Et qu'on est capable de monter, Sango. Na batonyo sur la bambon, on a la télévision, $10,000. Sango, n'est pas comme ça que tout ça na matière et qu'on comme se battre. Puisqu'on est sur le bien, même les avocats, il y a bambo comme il paye. Bazaliao. Toujours constitué déjà dossier. Procès et Kobanda. Zumazo Samba. Procès Zobanda, Baobanda. Tant que Zumazo Samba, on a Zumaza président Kalati. Mais n'est-ce pas comme ça que le président Kalati Samba? Kabila. N'est-ce pas comme ça que Bakusamba? Kabila Kusamba. Il ne faut pas faire peur aux gens. Effectika. Sango. Kabila Samba Namboko. Sango n'est pas comme ça qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Combien de gens en prison? C'est-à-dire que Biloko Nyon c'est l'État.
Sango eloko ikataka ezalaki coronavirus. Nous avons des dossiers. Oyo parfois solo ba mutu akamate maboko mibale asimbi mutu. La fois passée na bisaki oko na mboko tozana ba fionte. Ba somba ki ba pion na pampoaze. Tozi ba problème ya coronavirus. Batu nyonso bazako zoka batu na bango na bamboka. Bazo tinda ba avion. Batu bazana Turquie, batu bana Nairobi. Batu bakangami partout. Ba avion nyonso ya bamboka musu ezo zo batu na bango. Wapi Kimpata? Hein? Kimpata vita. Wapi Kimpata vita? Kimpata vite. Wapi avion Lumumba? Yeke ngo bata. Eza Kimpa vita. Eza wapi? Toche Kimpata vita. Kimpa vita. Eza wapi? Wapi anorita. Donc tout ça ba aventure nyonso yo, bazo sala ngo batu bazo tala. Sima ya ko sala ba aventure et loko ya 350, boke ko so mitraille, bolo bo so mina 6 millions de dollars. Et lelo, il kangami na ba isiro partout. Kaka komata moko pa etikali wana. Komata wana ndeleka. Wana ndeleka ya 5 jours Donc, en résumé, Vital Kamerhe a continué au samba, ndenga au samba, confrontation za au salama leloti, ba au samba toyeba, mais pour nayo, batonyo so ba jiraki na Joseph Fabila, y compris et sengeli batala ba dossier na bango pe ba samba. Naza comme ce que sango, nul n'est au-dessus de la loi. Nul. Au moni tellement qu'on a se mettre bakutire bino poison bakubete bino basi bachire mindoke partout na bazamba ce que vous sakani Congo ekopela moto ça sera du feu donc que baba okanga yo toloba ko yekoya ya omwina makamnyos bo bakufaka bazali bo batikala ka bazali. Très bien, ba foi bashala. Alors toza kokoba nalingaki nalobela likambo ya Vital Kamerhe ngai pona ngai soki zo dépendre na ngai, c'est un point de vue ba tenir en rigueur te. Namoni Albert Yuma, namoni Albert Yuma soupçonné na makambo ya 200 millions de dollars, instruction à dossier zali en cours en résidence surveillée na Kinshasa, ba pekisi abimate. Sa fuite n'est pas à craindre, ba bombier awa. Et la frontière est ouverte. Mais lelo yo Vital Kamerhe frontière est ko kangama. Quand même na poste ya directeur ya cabinet. Au-delà ma camion se bazo reprocher. Est-ce que ba kokaki kotika Vital Kamerhe nanda on a été par exemple? Et puis azo kende ko samba nom libre et quoi que ça la matin azo mérité considération en até ne place pas bazo monaki au-delà de tout et ça lokola ndako nyoso etele magaza bato basimbela ngo potopoto mbalala ka kuna te bato ko momona ngo la mo acharnement parce que na niveau na ye ba kokaki kotika ye na ndako za na résidence surveillée makenda ko samba na place ke bacha na prison. Yo moni yango ndengeni soki ezo dépendre na yo ako mérité loko modèle wana te. Je ne parle pas du président de la République, je parle plus attends la procureur bato ba ko apprécier pour que aza un homme o yaza pa yebani na kata mboko adresse yebani frontière eza ko kanga akokaki pe kozana ndako na zo kende au lieu de l'humilier jusqu'à ce stade là. C'est long batunde mazo kanisa. Bon, ezo dépendre ndengo lobi na procureur, appréciation ya procureur, mais ozo lo bwa ni kokaki pe ko salama. Mais procureur m'ont décidé autrement. Ce qui t'ozali ko déplorer c'est plus que bah on basali peu plus que ça, basali belé. Mais le coup basali majorité parlementaire. Donc on ne touche pas. On ne touche pas. Nazomona le président bakabwa na bango na Vital Kamerhe ne nazomona. Yo monya honte. Ah, na habité. Te ngane nazomona kaka. Bon likambo ezate. O ebipe que bah bilo Congo pe ya bakor. Est-ce qu'il fallait payer bakor et salama kaka? Vous trouvez que bakor et baby sima kambo ebele? Il faut que boma ngo esila lango. Bakor e kufa nyonso. Est-ce que bamboka nyonso ezotamisa na bakor. Ah tout ça ko déplorer akor muneno il faut disparaître sko. Isa ya FCC cash. Alors bapesi batuma ya ofele, bapesi batukura ya ofele pendant 2 mois, bapele leki ebelema ina kura ezate ngai moko place nazali. Kura ezate ma ezate bato baza ko souffrir ma yango ya ofele la kisasa bato baza ko zo yango te. L'heure actuelle na pesa ki dossier moko récemment pour na déjà régie des eaux. Déjà régie des eaux dossier moko ezali bakenda ko somba ba camion moko ba citerne pour na koteka mai na Kinshasa. Moko ba somba ngo na à peu près na
86 000 $. Bakeno somango libanda. Mais baye nango esala te. Na ndenge pasi ya ma eza lelo. Vous pensez avec tout ce qu'on reproche ba déjà régie de Jonas Nel et Reko qui peut abenga bango na 4e rue. Sango mbokoyo ezeli ko luka vraiment analyse moko profond. Boso bisabatu sokola maboko pona coronavirus. Mais na moment sokola maboko wana mai wana tozana yango te. Olobi na quartier na yo ndenge moko na quartier na ngai. Tozoke ndata na 3e semaine ou un mois ko. O maizate. Sango. Même ceux qui balobi que 2 mois bafuta courant te bafuta mai te. Eza wapi yango courant na mai. Ngana ko biso que même courant tout ça la kana ngonga boni. Tout c'est par terre. Et biloko nyonso zomo lelo baby lelo te. Et ça na place c'est bandeli ko beba. Et bato ba baby sango bazali. Bato baby sango bazali. Tout ça na makamnyo sango. Yo ko kanisa mboka lokolo ya biso. Capital. Yo ko kotika la mai zate. Bato ba lobate. Courant izate, bato ba lobate. Ngana ko bisa yo ko tout ça est en origine. Et bato baby si biloko bazali. C'est pour cela que nous que Andor ya Kamer, Moussala Mounen, il faut salam na bateau bakamba kimboka. Ba pomba ya kala. Ba détruire le mboka systématiquement. Baza plus riche que l'État même congolais. Et à autre zone, bazolande biso très bien, baby que bazana mbongwana. Et mbongwana, ce n'est pas que la communauté internationale est bien côté. Et bien en place ses alliés. La communauté internationale doit nous aider. Pour moi, on est zonga awa. Ndemboko yere démarrer. Na kwa bisa yo que richesse ya mboko. Et songi mboko yote. Tout ça na coronavirus. Ba hôpitaux viable. Eza wapi. La fois passée ne bisa ko sango. Bandeko ba yeba kutaki biso ngalie mezela ki bien. Na tango ba yaki. Maman ye mozela ki nanu bien. Campus ezela ki nanu bien. Même hôpital ya Kitambo ezela ki nanu bien. Nani sanatorium ezela ki nanu bien. Mais na minute tozoloba. Présence na bango na mboka na biso. Bo hôpital nyonso kufi. Ba yede hôpital nini. Les autres tika na 12 respirateurs ya pamba. Ah. Après 20 ans na bango 12 respirateurs ya pamba. Après 20 ans. C'est-à-dire que c'est un hôpital moko ba soutenir te. Vous vous rendez compte? Maman yemo kufi. Bozo c'est cinquantenaire. Mais avant il y a que c'est le cinquantenaire, beaucoup que sont maman yemte. Beaucoup sont alliés mete. Cinquantenaire les années. Il y a l'État. Pourquoi l'hôpital non soit l'État pour abandonner yango? Le lot soko comme le sanatorium. Pourquoi ils ont mené boye? Il n'y a pas de ligne, il n'y a rien. Bon, ce que wapi. Très bien. Alors, tout ça, pour la président Félix Tshisekedi Tshilombo ngai na komi ko banga yo. Na moni ke biloko komi ko sala sikoyo na komi ko banga yo. Moni molaya mutoko e bango jamais na photo passeport, fo photo ya mobimba. Na komi ko banga yo po soko zoke na nzela zambo moni soso na ntabamboko ezali sumusika te. Oyo komi ko sala ane action yo nga na komi ko banga. Na komi ko banga. Parce que na moni penza état de droit pona lobaka na yo kala na ibisaka yo tangu papa zwaka pouvoir to monaka batu nyonso bayiba biloko ya l'état bakenda kozongisa mituka na palais du peuple siko na moni pe loko wana liboso ezalaki te mais awa na komi komona nanu na ndimi te mais na komi kobanga yo président na komi kobanga yo soko continuer kaka boye na kozalanga moko te bato ebele bakobanga yo respect kokota et bato ebele bakondima solo koza président de la république mais za épreuve ya liboso ba oyo sali siko ça va mais toza na bato o tozo zela pe bango ba mona na ndenge ndeko alobi
bato ba yiba mbongo ya ndenge na ndenge ba mafia oyo eza ndenge na ndenge même na famille soko moni muto aza pembeni tokotala est-ce que vous avez la mesure ya kobeta bana na yo moko kamero bato bazomona eza nzete kauka te nzeta mobeso bongo bato bakauka bakosuka wapi pour la minute nazoka so shadari te vi ozolo bate na yebi yo veto yebani mozolo bate ozolo beloko TV oyo petit na yo ozolo bate ngali ka biloko boye vi opesa pe point de vue mais nazo kayote dunia oza wapi biloko boye lobaka nazo kayote kolobe komi problème comme ça les infractions bota la pomba moko atongi ndako na lakisaki bino ngo naza kozongisa ngo lelo l'état esengela landela biloko nyonso pomba atongi na niveau ya ma campagne population akoti na Kiboumbu lokwa na Zanzibar botala yango toza kozonga pour que tozwa likambo ya ndeko yo so nani lobota DG à Foner avant de terminer. À tout à l'heure. Je pense que Bisso Toye, en tant que député national, Ngaïna, honorable Eliezer, Awa Tozali, c'est na Trois-Vallées. Toye parce que la population Bengi Bisso baza na détresse. Population Bisso Bisso que il y a ba construction anarchique. Je pense que to sali tour Bisso na bino. Constater que la population basée na torté. Nous avons constaté qu'il y a sérieusement la construction anarchique et c'est pratiquement insupportable ce que nous sommes en train de voir. Alors, tokoki kotika population va souffrir parce que ce qui bakolo ba construction wana baza banani. Alors, là, nous sommes venus, je pense que Bomoni Bino menace, ça fait partie à Moussala Nabiso. Nazo lancé appel et nazo interpellé ministre ya urbanisme que je vais appeler aujourd'hui même. Tokosala dans un futur très proche descente, na ministre à urbanisme qu'il vienne constater ce qui se passe et Ayebi Sabiso na ne appelle ça qui ba autorisation ya kotonga nanzela place aux populations bazo tambola. Je pense que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui et l'État, il faut à ça la Moussala naye. Nous devons faire agir l'État. Je pense que Ndé Moussala Oyo, Toko Sala, tout à l'heure à la sortie d'ici. Toko Luka Koyeba, que ministre, ce qui est Moutoua Pesaki, ba autorisation Batonga, anarchiquement, Toko Yeba Yango. Je pense que Ndé Moussala Oyo Abiso, Toko Zonga Lisusu Awa, comme ça, Batouana Oyo Baye Komenase Biso, Toko Yeba Baza Banani. Je pense que bon contourner na Simakuna Nyonso Bomoni Bamisusu, Bache Batol, et tout ça, je pense que c'est un sérieux problème. Merci beaucoup. Likambo ememi biso awa eza parce que habitant moko ya Kotoyo atongi na nzela, tous les voisins baza ko se plaindre comme bonaye Michel Somwe azali ancien directeur de cabinet ya Chibala ba tout puissant na mboko bazala sisute tozali na état de droit mututu oyo asali mbeba esengeli l'état akanga ye to amema ye na ordre yango tokitia elongo na ndeko Eliezer na honorable Kalonji ya Changu nanga moko Bernard Kayumba ya Lukunga pour que tolo bela bana Lukunga keno oyo aza likolo ya mibeko mboka azate soki ministre ya urbanisme aye kolakisa biso ke ndeko oyo ndenge ezomona déjà tongi na nzela mais bana na ye baza ba impoli moko akosakana te ba beta bino ba député ba 5 bino ba carte bana ya Michel Somo babimi ba pomba ba kosenga carte d'identité na ba député nationaux ezali impolitesse moko ya munene donc comme biso toza ba tozo représenter population tokosenga na ndako e bukana parce que tous les habitants à Kotoyo baza ko regretter bango babima ba pomba bango ba yebana na politique ba petit peuple ba ko souffrir yango biso ba lobele bana lukunga tokiti to lobi oyo aza likolo mibeko azate ndako wana ekobukama pour que population ekoka koleka facilement parce que nzela ezali mais kangama ekoma muke dimi parce que tout puissant moko Michel Somo azali mais biso ba lobele ba élu du peuple tokola kisaye que toza likolo ya nyonso pona comme ma population na biso na nzela nango kitoko. Merci honorable. Très bien, merci beaucoup. Alors, Togomo Kinesko Nasuka, évêque, Outiko Landawane Zali,
pomba moko ya quartier côté ya Mavale na sima station ma campagne na Kanganzela peuple za konyokwama oki bandeko bauti kotanga kombo na place wana selo bandeko il s'agit bien de Michel Somwe azalaki directeur ya cabinet ya Chibala ya kala yene mutaza konyokola bato côté wana lecture na yo ti lelo Félix azokanga bato à travers la justice mais ba pomba bazo continuer kozala non na banze que ndeko ko Kanganzela ya l'état te pour nexe soki na lupangu na ye oyo ezali kaka ndenge bandeko bauti kolobwana ke bato ya leta bakoki to wana babuka biloko nyonso nzela efungwama oyo eza biloko akala ya toza kointimide bato na quartier. Très bien. Alors sikoyo to kota pona kosilisa dernier virage yango oyo eli okese bozola na biso bozana kasavu bwana na opala boche TV moko ebele na kisenso na njili na ngaba masina Petro Congo côté ya BKTF boche sko TV boza kolanda na Londres wana bozolanda biso tala sikoyo dernier virage yango toza kokende. Alors likamu ya arrestation ya DG Afoner ndeko Lubota ye bakangi ye mkolo ya lobby ye pe akoti prison metanga komi na prison akomi otenga naza na mona mta corona mo azo milobela te naza na corona te babelela kango te mais nazo tuna pourquoi ba politicien belé babela na prison so baza libanda ba kanzoto balamu so ka bakoti bango babelaka ote na tengami nazo ka ezolemba to sa mais libanda za muta makazi aussitôt entré ye mo kabi bo banga ngai naza na corona. Alors DG wana bakangi ye c'est-à-dire Nengo Lobaki avant de Kokamere Batu Bazalaki, de Kokamere qui peut Batu Musupe Bazaba au continuer Kokanga pour l'enquête à 100 jours Batu Bele Bazo Kangam. Déjà Foner à Kangami Lelo pour la lecture nin pour la Kangamanae. Azo mérité pe ou bien comme ils sont des magambo ou bien à quartier au Kovana Kababio, il est pas Zobela, Bakomi Kobabela Batu malade Nagisasa. Est-ce que Yepenza il est reproché de quelque chose? Na Koeko Sango et l'autre c'est que Zeleka coronavirus. Nde Yeko kolembisa mke to lubimbo to sambele na coronavirus biso tout penché na coronavirus mais ça n'empêche pas que tout le belelo dossier yo tozana yango dossier Foner eza parmi ba matière tozana yango sango na kwe kuyebisa yo d'emblée azaye mokote Azana bawo bazana simaye na ye les tout puissants. Toko sur le dossier. Mais les lots. Na quoi ça yo que le bot a celle 10 ans en tant que DG. Il y a Foner. A sali 10 ans. 10 ans. Toko le ba que Nambula bazana budget ya 130 millions. Sango. Nambula bazana biya 130 millions. Ça le 10 ans. C'est qu'à gérer au moins 1 milliard 300 ou 1 milliard dans les 500 millions. Je me demande maintenant, Sango. Foner ezali pona barteri ya minene na bamboka babongisa banzele nyonso. Soko zolande bien banzele nini bongi na ba province banzele nini comment Foner azo ya ko se retrouver na 100 jours ça nous dépasse un peu yo mutu ya ba makamine ni kuna salamité soko ya yena ba coudron ya ville ayina ba coudron ya ville ça ezo kamusa. Donc, on a quoi comme ça, où ils allaient voler bien organisé. Deux autres, comme ça, na bang mbongo ezate. Moyen makambo esala mateko, mboke zana mbongo te. Moyen bafuta ba fonctionnaire. 1 milliard 300 millions na mboko a un individu. Bazo sala ba ndenge balingi. Yo zoa, oyo, choboy, yo pezwa. Oyo kende ko chakuna c'est ça musalezo salama likam ya Foner leur to kotra muzindo na yango même yo sango kolela pena ko yebisa yo banani bazeli sema ya Foner wo baza ko yiba ka bambongo na Foner même na prison place azali ayebi que makambo to zol bezeli yango
soki amitie moto ya coronavirus na prison baluka mwa quarantaine éloignement baluka pavillon moko ya batia ye bamédecin balandela ye soki oza na coronavirus même na prison bako créer place ya bato ya coronavirus balandeli ye mais en même temps ça kuna. Très bien. C'est pas mauvais. Très bien. Donc, ndekwa kangami, mais boy que invitation ezali ebele ko en cascade mikolonyo soza koya bozala informer en temps réel de tout ce qui va se passer. D'une manière générale, les londengo zaliawa ozota la mboka na biso. Coronavirus et ko pénaliser makamonyo so pour le moment même na église situation comme très difficile, même na entreprise moi ezali sous-souté. Les Londonais tozali à l'heure actuelle tous en état d'urgence. Soit qu'il faut payer ça président Félix Tshisekedi conseil na minito par rapport à vision mboka. Nino ko yebisay. Na ko yebisay que courage. Makambo oyo bato bamoni lelo et salama nante. Tolina ko pese zeli ya que a continuer l'élan ya ko rendre mboka état de droit. Donc, c'est ça, et l'autre peuple a zéli kozela yango. Donc, na koloba que na mikoloyi peuple congolais a sepeli na acte président de la République a posé ya kotika justice et sala musala. Donc, et l'autre wana et souka na mutu moko te et souka na bato nyos. C'est ça toli na zopes oyo bande ko foner bazo connaître wana ezala pe songolo pakala ozwaki azwaki pe banda ko ya l'état yepe bantandre ye batika justice et sala musala soki ko landeli songolo pakala ba ku défiler ezala te. Voilà, message avec Pascal Mukuna. Alors, bino bato bozo na biso ebele, soki difficulté ezali na moni bato ebele ko benga oui eza normal. Numéro na ngai moko personnel na pesa bino yango naza ko bomba yango te. À part numéro boza nango ezali affiché, numéro na ngai pe privé ezali. Tango za ko benga eza pona ba dossier essentiel funda mutu. Na pesi numéro na nga privé fo funda mutu. Ko benga ngate poto na nga mission za na air nini. Papa tombola maboko pour mission komi na suka. Na pesa condoléances na ba famille eza éprouvé, mais précis n'est pas encore prêt avec cet élément. Tombola maboko papa na beto ata biloko mibale to sola kala bololenga boto sola kala. Boete. Très bien. Bobanga te ndako aza papa na osa eloko te to lo bala biso normal. Avec Pascal Mukuna to komi na suka ya bosolo na politique ya lelo. Vrai ou faux, après Kamer, il faut pas interpeller Kabila. Vrai. Vrai. Non seulement. Non seulement. Batunyo so bajiraki na régime wana. Faut pas l'interpeller. Bangonyo so pas l'interpeller. Interpeller d'une manière ou d'une autre. Avec Pascal Mukuna. Avec Pascal Mukuna. Ndengo za kolanda biso siko awa. Ndengo za kolanda biso nga mandeke rêver. Ndengo za kolanda biso tozali awa. Nazo betoka biloko mbali comme ça to silisa. Balobi na période oyo boza na difficulté makasi bino bato église. Bakangi yo renaissance, bakangi yo pe na église. Félix Ndazo pe sombongo na Moïse Katumbi, vrai ou faux? Eza faux. Faux archi faux. Faux archi faux. Avec Pascal Mukuna. Tokomi na suka siko tala TV. Est-ce que Nengo Bemina kwa laksaka mbongo na télévision na Renaissance azo mérité na lelo babenga epe na justice ba tune mbongo wana zwaka wapi? Na lobaka onkaka na tango wana. Moma ikoya boku samba. Boko bande koloba mbongo bozola kisebele bozwaka ngwapi. Mais pona ngeza mbongo alita bozo yiba. Le roi na Félix Azakina na pouvoir te. Yende azalaki na pouvoir. Na lobaki okusama un jour. C'est le moment. C'est le moment. Très bien. Alors, Ekendaki au Capernaum, Akutani na baye koli baye, le loi yambaki avec Pascal Mukuna. Tolobaka na verbe boye. Ndaku nyoso esenema et les magasins na batu basimbe lango poto poto, mais bavanda kakuna te. Libango monaki pamba ndenge na bandaki yango nde simbi ndako. Omati likolo nango bukani yango so ekweli yokoniko putulu. O nazo pesa lisesi ya batu ya IDPS. Boza la reconnaissance na mbeto ebomba bino buto mobima malgré ba caprice pongi. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Soyez prudents comme un serpent et simple comme la colombe. Merci évêque Nandengo Ye. Continuez ko sukola maboko, corona ezako boma.
ata église esali 10 ans eza kofungwama te yesu akozonga nanu te tozozela nanu fin du monde eza nanu te non fin du monde nanu ekomi te fin du monde ekomi nanu te nanu ekomi te toza nanu na mokili oyo. Exactement. Merci beaucoup. Kimia na mabota na bino tokutani lundi avec le même plaisir pour le même travail soki nkolo alingi Eli okese mbote na yo. Oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.